Bonsoir Florent. Bonsoir ndeko nanga Diabolos yo moko. Yebisanga papa nanga. Bat batuninga question moko. Eloko ni sala ki yoke o kabwana basi na ebele. Bon, en fait ce qui nga conseil nga ko pesa bango na expérience nga na zwaki pour nga na kabwana na kabwana ki na basimisato. Parce que nga na balara basimisato to kabwani. C'est que bon nga nazwa ki tan nga te ya opona basi na ngai. D'accord papa. On na ki pembango, nga nazwa ki jeune tout ça et il faut yeba que suki ozwara mwasi ya mubulu, ozwara mwasi ya ndumba, yeba que mwasi ya ndumba otikala ka mwasi ya ndumba. Faut pas penser que yo tango robongisa ye, que yo remema ye na poto, que arozala reconnaissante, arozala reconnaissante. Sur juillet bordel a otikala ka bordel. Sur juillet mubulu a otikala ka mubulu. Sur juillet ndumba a otikala ndumba. Mais tant bozaka na nenga kisasa bazaka ndenge ni nayo eloko ni esalaka yo na basi na boka bwana tant tozalaki na mboka problème ezate ata likolo indi tout ça jamais a otika ngai jamais même ata to soigni le soir même to bongisi et tant beaucoup masiko na poto tant to komi na poto awa ekomi kamu mususu soki abandia aussi mambongo akei kotala ba assistante sociale bazo appliquer mibeko ya mboko yo babosani makamu nyonso elekaki nango kuna na mboka et après nani mbongo e mateli bango na mutu après babwaki yo lokola chaussette babwaki yo après komi Florent pension alimentaire après komi voilà lokola ngai Florent pension alimentaire. Donc bas ni sobota pas pension alimentaire parce que ceux qui au footité voilà au memi vrai ngambo lokola yo na basi ya ba congolais aussi mbate pona nini te ozo mundele te wana mundele ngana ozwa te bon nga desa na mesani na bino na muindu na pin na nga basi muindu pona parce que pas ina biso ba mindele baza trop malili comment ça baza trop malili au moni ceux qui ozu moi si ya muindu ya bien c'est parce que nga bon na zwa ki ya mabe voilà na ye na libabe na nga na zwa ki ya mabe voilà na zwa ki ya mabe bon celui na zwa ki moi si ya muindu ya bien ya correct ya engagement ya sacré ya respectera a banga zambe nalinga ina zala bien parce que moi c'est muindu a soara mobali na ye lokola mwana na ye liboso abokola raye au moni bon mundele te azalo lokola voilà azalo lokola ntaba aboti yo asuneli yo OK au salut na yo boé mais jamais moni donc en tout cas na culture na biso abandele ezabo ina préféré ko zo moi c'est muindu à s'occuper quoi à s'occuper nga lokola mwana na ye quoi voilà le béni Florent mais en tout cas d'accord yo yebisayo ndeko nanga Diabolos yo na mona yo ozana basi ebele ya ba momi ya vrai ya kitoko et soki ozana moko ya bien na fi moko bien Nadège Teke wana mama na pesi yo mbote Nadège Teke en tout cas nga na lingi yo déjà na ebité oza wapi ofana wapi nga na koyo lobela yo naza célibataire 100% ya propre ya calme ya posé naza mutu ya mayuya te voilà en tout cas ndenge na monaki yo betinga alarme na niveau moko pardon maman mais nazokanisa que yo yebi ko za kitoko yebi yango déjà